tosinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana numitema, ikisana numitema, ikisana numitema. Oh, 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 oh. Pambate, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema, mitema ya bato, ikisana numitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, pambate miteme bikite, ikisana numitema ya ba Kristo, ikisha mitema ba yenge bene, ikisana numitema ya ba bato na yo, pambate miteme bikite. Hello. Nazo tindaka yo mwana nanga kende awa bena boma seza pasa kubunga te kamara. Okomana ba Phoenix ngambo boye na ngambo bakoma JM Fashion et pas ya Zetu Meta. Boutique ya Zetu Meta. Senga ngai mo mbongo wana mpona na meka nano tata na bino zana mbongo te. Pale kajo kaka binti na mama. Ina mwana ndio kaka. Kili kama nini? Abendenge mako? Dira. Nini? Yaka na kitu wana boibuye? Eh? Nini? Jonga na ndako olala tata na ngai libando josa nini? Pale kufanda? Mutema. Pale. Jongi sa yena ndako. Bongi tata na ngai. Bongi olala tota na ano mokola lelo. Papa. Yaka na kitu wana na. Siko maedi ya pale neza azolo bana sima pe zolo ba. Maedi mo pale ya bela. Yala kibana na na. Kalbeke. Papa, usuka no ndenge nini yango, ha? Utu yoka ndenge nini tareki? Papa. Kolia tolingi kolia te, no mote, na zo bate. Utu yoka lokola junguluke? Ajo mona bilima. Bilima musuni. Molili na bolingi timba. Wana bolingi timba. Wana yo. Bolimo yo. Bolimo yo. Koti za lite. Papa. Pale kakoka maladi te simanyo tu Tareki yo. Tara. Abela Ala mama. mama. Ba uti ko pesa yekisi. Lukia kinate kama kitulumbwa. Saka yekoza ndenge nini bongo tokende hospital. Kenela nenda. Pale kakoka maladi te yino sa fiona ki. Mote lukia tinde kama sime kama kwa kicha. Ngakamura bela. Boza bien te. Mkola bela tungane mwa mkia bela. Yote mtima mabela. Mkola kutine abela po mkola odoba. Mwa mketo abela odoba nde. Kaina lobina yo bela. Mwana mkola bela. Nanda ko yo mwana mkaza ni. Aboni moto ya zale responsable ya batala. Moto ale saka biso. Makambo yo so bela nani? Tato yo te. Utobela kama makelele. Obina bo mason la ke siko. Yo kende bo ma simple. Kuna soko Zetu Meta biso mo ambongo. Kindenge nini to ko sa mpona nkisi. Bangi mbanga ya kota. Mama utala o mumbo. Najo taka. Kambota. Karin mbo sa ni. Na patron ko le kafe kuna. Tato ya zaki bio bemba mo ko Mote motema. ngaba maladi sibite. Ngaba maladi sibite sa. Maladi sibite mo ningana ngakangote mpo. Ejuela kabisa mwana mwasi ngobe bongo. Sibiti mba moko moto akoya koti l'hôpital mpe abimate. Ngani nga maladi sibiti te. Maladi sibiti mo voye. Mutabanga mama ben maladi sibiti. Nganga maladi sibiti te. Nasepela nango papa. Nasepela. Comment? Oya pa ngana ndingili ya malamu. Ate papa nazobana mwana wasala bien. Bien ngoya ngoyo. Mwana kuma ko yeko dépendre na ngai. Kushi. Naba ko kushi. Kilo ngai. Kolia ngai. Kasi papa tina bota kushi peza wakayo. Siko yebisanga tina no nini vraiment 16.
ki munene yezeni ni mutu amoni ke oui mobala munene alati kilote eloko te omwe libalo yaki nalobaka na yo nini papa opekisaki ngai ozoganga mingi na ndako yo yebi ndenge akobomba mbongo te ya mudele oyo ozosala na vie faut koyeba kogérer mbongo pour un projet imbécile kogérer ya mudele oyo ozogérer mwana komi boye mais oui okomiseleke ngai na otie papa ngai naza mutu oyo nakotie mwana kimia mpo nazala ndeko na ngai bis mondele na force tranquille amoni yango ezozwa mana lese ngai nakomi mana lese ayaka to mama nalie te mpo nalambi te mama busy le présidente ya force voilà il aime d'azo gérer na modèle oyo gérer ça on est ngoyo non ayebi nde ko gérer ko bomba mbongo mama et papa et pas na ngama kabuyo ça c'est comme bon on bomba pour ça ni Pichu Lingo le père de la charité atinde la yembo Pichu Lingo ayebi ko gérer te na mokolo moko mbongo ici ya solo yo yego gérer te Pichu Lingo le père de la charité le père de la charité yo mutu bande ko bomba mbongo na yo tozwaki yango osaka so ya azwaki poisa na nini aso baba na yeti te moi si mobimba soso bakataka ngo 10 morceaux nazala posa cours yakataka soso 6 morceaux mais tout ça il faut kata minene papa so teli mutata lipapo kati lipapo na onions tout boy o teli mutu lipapo dina mo misunya koto na kata lipapo o papa na kati lipapo boy na kata ngo lisubo na passer lo lisubo kali lipapo moko donc yo vous a coach tina misuni ozo coacher 10 morceaux tozaka 3 tokoli yango même 3 jours on sait qui ndoki so c'est pas na bana team commissaire ata ngapa na ngakuna za combien de personnes ngaza combien de personnes ndenge ya awa na tikela ngamoko après bandeko na bayaka awa benito na bibi stop esili ngela kola bata soso ngamoko na kolyango lelo na poko na lie esili eza soso papa yebinde oyebi ko batela mbongo na tina batela yeta ko mi mosi mne lelo o vandi na ya ozo kokoye bon papa o décide jouer responsabilité na yende na lobby jouer responsabilité là quand on tourne yo so décider c'est par rapport à quoi Serge nga Martini mo santo na ya mwesi nanga na zana yo kolesi mate beto mama ayebisanga mwasi malamu aboya kambonga mobali te nazobima awa nakende musala natikeli 2500 papa mobali na yebisi ye okena wenza gambela bachaka mpakasa mwa misuni boy oka 700 600 na gambela oui na 2500 oui papa 2500 nazaka même mwana oyo naza pe na famille nazaka même mwana oyo naza pe na bandeko mwana mama gode basu Angèle Mayala Angèle Mayala leki na ngai mwana mama leki na nga gode basu awuti université mwana na aza infirmière mwana na ye na ndako ya ndeko na ye mwana na ko kosombela ta secret asombeli mwana secret 1500 mwana oki lobi Angèle Mayala leki na nga zwa ta 1000 francs mobala linga bomanga pona 2500 papa Angèle Mayala aye ko sala ni na gérance makamba ndako na biso Angèle de ye bosu mbonga ko lambo kabiango papa sungane na yebo yebisanga na uzonga ndenge ndenge na yebo loba no popo no zo sala yebo pesa mbo na zo atake papa ko kilo yoza musika na biso papa yoza musika na biso musika te yoza ka quelque part mais na uzwa moto na za papa Serge merci merci joie responsabilité na ye na lingi te aya pa na ngali soso papa pesa na 5000 kuna eloko te papa na nga bokilo na yo aboto otune ozaka quelque part certain merci ça va merci sombela papa ta koka te na so banana yego so mi ko za bokilo so makoka pesa yembo mo oya koko na pesa yi pesa yem tiens muif muta mona na 1000 francs okakuta eza 1500 c'est koki même pas tambonga ya muke za 1000 francs yaka merci non Serge merci oli biloka minene trop mon santo yango zo boma yo merci oli ka makambo minene na koka ya munene ya muke yo lia na mobali pe na zwa pe mobali ya munene ti nyaso munene neti nini kama likambo nini boye moto tozalaki bien ekoma mbala moko te moto akomi na hôpital sika ntango yo ojongaki wana butu te ozolika te nga natikaki papa na kamara natikaki papa na kamara kuna na hôpital parce que nalingi nazonga awa po
Kamara lo bageza héritier mais tant où ils ayo tika nano makambo héritier wana pour la tika porte pour les Chiko papa sala qui crise kana to sala yemo papa gangi kaka gangi mimi no hôpital tisiko olobate omelati yo sala boy mwana Julia moya mbete pona maje Julia mbete na loto moya yakana bambe ayen pona maje tata loto mo pela makati pe ya baluba na pala kwa mama na minute kuna oliate olobate oseluti ajoliate wana sikatusa sana kamara nde lukana kota kibutu akende na tokende na ngai bomene pe so aliete bozongi na ngambo na vibrant tokola mbele tosala kwa moi kati ya pola opena ya tosala moi pomme de terre tosi moi pomme de terre Papa là. papa Ratakate. Coco. Sika bazobo mania. Sika babu mataba. Meme azoli. Papa, nakena sama na kuti papa zati. No. Nani? Buka le panga sana maboka. Papa le bi. Buka le panga sana maboka nani? ezanga maboko na nga papa ibutu na nga yakangaka motema bana kanga kanga mingi ta yo nasiki moka kungoni motema yo moto maramo ekuya kwema tata kamara tata kupiro tata kuyo tata mamda sekuli papa sapuki na mintu esenga po tozwa ye totie na morgue papa yo tanke responsable ya famille mobimba nga aza buka lupango me okoloba nini po tosala mampo mamu nyonso ezala lebo ezosetikanga na komi nanga daya komesana nasina mesana kutu so ye na lipa bato kuti babina lokola gauche nasani napela komobina kaka na gauche ya mwana mama yo ndo comprendre nga tona mwana nde na ndo manque ba respect ya ko manque ba respecter ya ko fongola lo moko oyo ebete na biso ko zo kota libala te moyo kota retraite pas en faculté économie mais oyo kota retraite abso vivre na jeune de prière lokwa muto luka libala na ngomba o comprendre maman na nga donc na zana na intérêt manquer au respect et au fingote au critiquer pour dans éducation papa pesanga te ezosem kone aka anaka pena bilo ebele te ngolo bani naka na sak na moko boye ya mkongo na chapi lamba esa ni kasi na liro makambo ekendele déjà makambo ekenda pesi déjà koma ekende te na obzwa nini sak nanga papa nanga obwaka ngate abike na mo Zambi wala wapenda tomona pe na bible afa produit mwana jibi omengonyo sto akia nga kuna kenda tana bomenga tatati na kenda kanga mo kote na keso esimbi te po ani te na zonga ndako tatana ngaba 20 ans lokana kufili mwasi
faut pas sokola faut pas katanga kovo yo vanda kati obisi nini ebisanga nini ke naza moi sa gérance so ba $100 nyonso papa ndo peso chaque jour yo kanga mana likambo $100 wana pesanga ba $100 bomba te bomba ne te osamta munene Serge evite kotambola mbambo ozwa ba souffle boye osamta munene sotambola malemba okoma kaka Papa, problème. Tous mes projets, tous mes économies. Papa, problème. Ça vient Nico, papa. Banque tombe en faillite. Tous mes économies, ma économie n'a pas dit sur la bombe la banque pour la projet n'a pas et volatiliser. Zéla. Serge, yo banda bomba mbongo na banki. Santu nazaki na mbongo na banki, bi mbongo ya kosakana na ngote. Mbongo ebele nazaki na mbongo na banki, mbongo ebele. Pour la projet na nga, ezaki mes économies. Na banda ko bomba pour la projet na nga nazaki nango. Mboka na biso mboko yo. Banque Salini. est tombé en faillite bakangi mboko yo. Donc ce qu'on doit bon union sur la vie na yo o bande ko bomba ko ambongo. Banque kweli. C'est ça non? Tout. Mais ça doit bomba mbongo belé na banque. Au préféré aux à la boy. Pour na boko la banque. Ce qu'on bon tout et qui ce qu'on erreur tout ça ni. Savoir gérer oyo. Savoir gérer oyo. C'est la mauvaise gérance. Exaucé. Maman, biso tola ba problème pardon bien mais comme on a pas. Et on a lobby te côté la chambre moni sac na na yaka na mukona yaka. Zwaka yo moko pardon, zwaka yo moko. Tata na za musika te. Ngade tata na mto ju problème. Yo tata na za problème te zwa sac no kene lo kwa mta babinga na futi minyava na classe te kene. Pardon tika na za stressé. Sabetaranga ta devena kende. Alongwa. Kuvanda. Makambo biso toyebaki yango te. Tozalaki à l'aise to vivre na papa na biso na harmonie. Donc depuis bino boye awa maman s'est changé. Amara, OK non bon te. Ya boyi. Les églises mokuna eza église ya malamu. Puis église yango ba peso discuter au lia au mela. Tolinga famille mumato ko talisa papa na biso akufi kuna. Idée bien, je comment dit comme maman la fille. Je comme quoi bonjour bâti. Parce que t'es en église. Yo que l'église. Maman Jonathan Mabouaka jour ye ya boy on nous a la conseil conseil so ba lobi makambo yo lo bakaka makambo eza bongo non ba ibuto abeli malade ale bandi tango ya lo ni nesa ke to ke kotalisa Julia, Julia, maman Miki, depuis que vous y êtes awa, papa comme bella, papa koufi, non. Oui, oui. Maman totika ngombe mwana te, aza papa na biso. Donc oza na simaliwa papa na biso, oza na kimia te, yebe akufa. Kamara, omoni batu tout ovanda na bango, ba brembo yo. Siko to vanda maman aza responsable. Moni papa biso za papa biso bachete biso kufela mama totikala na papa til pango te kama mama nyonso kenda dali bon mais papa biso ko kendinga ki yo na te yo za mama depuis tozana kuna uzala mama edika biso mama nyonso toza na posa tokuta dans église o tokomi mama biso nyonso na ebui nanga kupi na kamara na yo na papa na bandeko na nyonso tokende kuna esa biso dali bon papa tokende nganga nganga ni na bi église vanda na no nye yo to boye église na famille église ba bi ba kopo ba to sana ka yemo te likambo te wana eza kopo te eza église moni ngai na boye ke église te
ngai naza mona mare mona tapatise ngoi mosoko tandenge takuutira bino alali wana utandeko na ye akufa obe susi ali akamaronga te obe kulala Esko olala ndeko na kufi aloba nini réaction ezaki nini kaba pongi bayala sasa susi koleka biso bana kamara nalobi boye mokoro nino oyo bolobi banoki nde bino bakizengi biso babota kizengi te babota kizengi te na yo nalobi boye boyokangai na kamara nalobi boyoka na papa biso mesa mama bakisi Nendo kwa yake penda koti pa jibu tokena nyake te. Sona tendo kina ngana za pe ko ngana okenga fami ngana ndo kina so koya mabino kama mwe na ba problem point. Eno ba problem point. Yo kamara ozalo kwa yo muto za kama yele kaso komilo kwa muto moko. Mama. Ezani te bokangi ndo kitanga ina yebi. Tolisko tokala makambo ikosala mandenge samite. Ngata ilipata. Moi lipata. Nina telipata. Elakisi ki eza pembe. Mama biso nyonso ya famille fuza pembe. Mais eza pembe. Te. Boluka mokolo. Yokanga ikupira. Boluka mokolo. Na ngai na taputi na bino lero na mpokwa likambo te tokende biso nyonso na misto tontumba mwasa ata patiki ngalo bati yango bokende losambo ngo ba prophète ya lokuta te kasi ba prophète ya solo alomba wana yo do bolaka te bela losambo oyena simati ondoka ngo likambo te na balobi ezaba ngo mpona tala ba kufi bulu yeke azaba souci aleki na eninga kufi tolingi toyeba vérité po pa kuluta tikala à l'aise mambo evanda ye ezala na libo moyuka mama oloba likambo te toko kende tola musa tata na bino yaboyi Kindo. Omo kindo kyango yango. Kindo kyango. Quand depuis moya en famille ko pour pas problème. Yo likambo ni. Dans la tina au église tando kyamona ni. C'est ce que na kola. Ça na simaliwa papa na biso a Rolanda papa na biso. Tu te retika borfelin te, bino bosa bo don maman zali papa zali. Si bino ba vanda eza pour na biso. Elle pong na biso. Na teno ne na roke na yo. Tema na. Ngatata omona kigama be te una so pekisa yo. Et papa ça bien. Sikoy. Bien. Azoni si ona zemi, yo wana allez. Tena no zuluki. Papa oboa kangate na kama. Oui, oyebi na oboa kote mais ngatata na tele sekiyo. Mi bali nyoso to zomona balabala nyoso to bazandenge moko te ndenge balobake ndaku nyoso to sanda kwa ulala te. Oza mwono yanga te unoloki na vala ngazo ndeko marti nazo tala kongwa mama na yo nazo mona ngwe pa na yo. Allez, au saboté au monique nyoso tu eza na valeur pa mobile. Mobile azo compter bilo na nzungu, mobile azo peso mbongo 2500. Omolia ndeni na mwana mobile zakana mwana wanya muke wana mulai allez aliaka mingi ndeko lobaki nanga. Sikutela siko. Ekomi ngale ekomi ali na benga ga moko allo the king tinda ta mwabo allo benetoko allo visito allo Jasmine ndaye ndeko na mwasi azoko kate tinda boy bwana nini sikoi eza ndeko na yo na boya yote uza mwana yanga mina yoki de soni na balisaki mwana alimona gomo zopo nini convier mutu so to moni na camion so convier a defi na ye camion azo tambula ka pona tapage omoni mutu na ndako kitoko pa na ye otali na TikTok non tala sikoyo musantu tala sikoyo na zemie azongeli yo siko na zemie a na yo tekelo mbongo ikomi na mbongo te papa abomba mbongo na banki kuna banki ekwei mbongo abomba na banki se mobali makambu mabe papa mama nyonso na koto yebiso te oyebisanga te mpona nini yebisa posima esopani ozwa nde mayele oza mwana na ngai ya liboso kosala buzoba te lelo yo soki oboti fo yeba ndenge kodiki mpe bana na yo mpo oza deja mama nabenga nani aluka menga oto nabenga anto mwilu bayalo mpo bana kopesa conseil fuwala kudego kota kuna ndena banda mayele silinga na oyeba te na banda wapi na suka wapi banda wapi na ndako ozonge papa pa na ngala zemi eselo te papa yebisa ngai na suka na zemi wapi na bokolo ndeni alobi aza koko na ngai soki lela botemi akoba pepe vanda eza ndako na yo. Ouais, Ersiler Shey, hein. Je crie juste Ersiler Shey sur Instagram, Romona. Ouais, chez HH, mettez chez HH, attends à Facebook. Ouais, venez à lobby.
akomisi Capella na Dallas. Mais non, Ersila Lamba Kitoko, hein, c'est du lourd et moi le bagarre, ça pèse. Oui, pour niveau batubazo ça la commande à domicile là on tire biloko ti et si qu'on allait. Na biso Dallas c'est comme Capella. Non, ça la biloko. Et puis spécialité na maf madendo. Autre donne ngana kina. Ouais, d'accord, j'arrive. J'arrive, na so yana comme ça mon guidé yo. Yo, moi comme ça. Après tant on monisco ko panze blo na ndako na bongisi après tant on monisco la bamba salite na boki on oh na mono lo reblo handa nganga mama na nganzambe na ngai ekonomi no sekei na kufi pero simba kisi nomi obuminga ekonomi na bamba nomi ko saboiti o fond bien mon katite pero il a même mana bankusu bongo na kino fond mama na ngai il a même commis presque bankusu ko mana tout moi que socialité non mais mon il a pas la kumba ko mona timbo na la kati mbona so ba projet to sa na vie mbona so ba économie na bomba na vie mbona ba to sa ba chantier mbona beto sa bilo ebele yana tena kati na mala tala ko no sali bongo attends zéro pono sali bongo mbona so vie économie na nyonso salaire otuna ngait na sangsango wana ba na simbisa wana tika ba kesi na tika ba kesi te non mais bominga non mais bominga kolia apiro kolia ndoki yo zela ne mukamu na onanya ngatsambona ana ebona finanga yona matamu nkili korobo ngatsambona yo ngone piro linga mtafana na kitu te bele kwa nini yangano linga bapa baba vanda te takusona nani azani webie na ibiete oboy mo erni bitongo mtole kanifa ibiete boki matiti bona nini otuna mutu matiti fo bayebani ba msuba apaka songo na bamo bayaka chaque jour ayaka musuba papa wili yo kasongo kyo zelo fidèle yo pesa mo matiti chaque jour na sensuku na mbanga batu babo kisana profiter na sengi na yesa lokwa ngapobe les amis ngite le kamata na ngaboka ngamu noko na yo mona na sambwe etali yo na maison de vie pauvreté to ke non ka bongo na yo ngakutu mbongo na yebite ozo vivre na mosina ndako loko ozo vivre na nemi ye yo mbongo zo bombi na songa liputa na changement ba $100 sikebele no zo vivre na mosina ndako nzela na vivre na étranger mo bemo na ça vina ngeza te kolala na maladie na omona kozanga bilamba na nzoto na zomona nyonso na zomona me mbongo ningi komonisa nga te kasi ya mwana nzambe afutio wana ezanga te ezanga nzambe nda futio masumu na oyo ya mwana eteya yo so ozofana na motu na ndako pena eteya pene mibali oyo nyonso azalaka azosala mwasi nango akoyeba bulletin de paye na nga te koyeba ngo eza obligatoire te ke tozwa nyonso obe makambo kai na jo yeba te Mike na ebiti ya jiko mduta kamo ya yakati. Oyebisi jiko mduta. Ebiti jiko mduta. Kamo ive yudi tai es. Ebiti bana tonto ive yudi na papa kokoriko na tia. Mabenga ka na ta pena kwa na papa. Oyebisi pa kokoriko. Ebiti papa. Ya wa mabanza mpo. Nyabona. Kambo ye jongi susu. Tigangai. Yeyo, non, ibuti yeyo. Ibuti fo déjà. Ya ko bina yona likambo nini? Buto bebo yentongo bebo yase yoni. Nini? Ibutu. Ngamu na bomayo. Na bomayo pratika na lupango. Nini? Mboka.
Ibutu na boma yo pona tika lupango. Nakena ngamboka. Nakemboka Ibutu. Toboma papa na biso Ibutu. Pozwa nini? Pozwa nini? Abimini na chambre. Yo moko nyoko inde kuna yo. Usali e mabebo ete andina te kalopango bempo na yo boka bwana. Na soroka na yo njoka mbula nyonso na vandaka na yo awa moto mabe. Ndeko na yo ata pasa asombi yo mbongo bamela na nguma mela. Ebi boye vande pa na biso. Ko vanda awa. Kambe soko ngai kambe ndeko na yo ajongisi yo te. Bajongisi yo oni moto mabe ti. Yo monguna ya liboso ya ndeko na yo. Obomi ye potika na lopango vilelwa. Bibe iso sele ma bisa. Omoni te binemi ya liboso za ba famille na biso. Ibutu. Mama. Toboyaka na biso toboyaka. Limbisanga. Ah moto oyo za moto mabenja ba kokata yo. Oza moto mabe. Bana basi ye bate moto ya bomaka na mompanga mpa kenda ko bena mompanga. Nakena ngamboka. No. Kokota kuna tesa kuna. Tasipa. Birika mama kote. Na beto te. Ongo bambaso na olo banelo te na ba ka sete. Mone olo be okemboka. Mtoka yo moto mabebo e. Tobana na yo. Tuya na yo ndeko na yo. Soko yo ni ngo bani sai butu na ndako. Angaite. Yo. Ngakuti papa ibutu ngote. Kanalo. Mapala mtesale tete bakiti. Non, non, tu vas testament. Bon testament on tika mama minele bo sel bete testament ni ngoti kila biso. Yo mama ki yeto ka kala sa kila biso. Yo mama papa biso. Testament ni nyango. Simbete po mama. Papa yete pa. Bima. Bima kemboka. Bima. Papa boti biso. Otelingana. Papa boti biso. Mutu alimisa yo. Yo boma ye. Ndeko na yo obomi. Bima. Awa. Ana plastique. Bima, obondele. Afana salo mabe papa kunu tuzali banda. Bima, mama, landa ye. Bolanda ye. Bokende, bokende, Kupi, kamera. Komenga ngate papa kunu. Transport ya kisante za wimi. Non pesa. Wali bomo na mtuno. Vitu ko peso transport. Yo ben papa abiso. Mama. Ko ya zando. Biso nyoso to komindo. Yo kutu kalebo sofo bima kisenge de yo ba kasabi simfando. Osani, tu fais nani? Ya yo go nya yo ka Papa. Awa no annonce mo buka lupango. Est-ce que pesa ki? Pesa ki? Yango wana motakuti Moi lelo héritier place menio. Héritier na yo, moi place menio. Wazoba. Na tanga te mena mayeli. Maelani. Sona ebaki papa kutu a réagi boye. Alinga fana ngana boyaka. Ngana boyaka. Ve kota vena kufi. Vena sambo na kufi ve. Okufi nani? Ve ba ke proche. Ngande kutu liwana ngande eza proche. Na tension e badio matanga. Attention Mathieu, c'est nini? L'équipe banque est tombée en faillite. Banque? Atongo alobi ka babenga biso tokene mbangu na banque tokoma kuna banque batie ba porte jusqu'à nouvel ordre. Alors que na bitilo da masola banque ata una bibongo venga mo pays ndelingati. Domuna mona na pamba na lo baka force ni na bingo na téléphone na biti na. Na so moni na botsa ka out. Na so vembo na ezala ka out na autre en place msute pona Naomi. Amona mo TV nzo ngana ebite buzo baninga na sala. Moi ska na vande ska na tambo ati. Nazo lamba mo bien te nazo sko mo na so na changer mon salaire na samisi na 100 sika na tia na kati la bana fini tia ngo. Ah, Pierrot. Na tsango na sakiti. Na sakiti awa na salon bako yiba kakati. Ibite ve mutaza na ideta iba. Ni na vanda moni na yaka na vanda kana kiti. Ngata to na Naomi le na vanda linga vanda mingi te. Ba ibite Naomi aya mwana poso do ponsa ndo so sani na ndako. Aya tumula bakiti. Amoni la bana mabe. Ala zui ibita monongo salite. Bata patiti soki banani bapusu. Apesi wa kei. Na sambwe. Mbongo bele vira na mutu aipi mutu matiti wana te. Yaso yeba hite. Na telemi wana na bandiko luka bata matiti na fuye matiti na keti na sayo. Na longo sayo na yeko tana wangu wana ngwango. Na luki matiti na biso. Na luki matiti na biso. Pona wima nzanzabu za kiana bablo na kana na yeba sute matiti be. Na lula nambi. Nani? Matiti wana nani? Kena fulo makelele. Na yeba su matiti sanganaka.
Ok, ça en revient. Bon, ok. Ah, voilà, évitez ma banque. So na ibaki na umina na seta na masimbela nga mbongo azana pe muibi mbongo te aksenga nga de azanga mbongo mena meza muibi mbongo te na pe seta ngolela simbela nga ya ngala bandaka ko bomba mbongo na ngala bandaka ko bomba mbongo na nga na plafond na yibite esprit mo ka ekotela nga kaka Serge longola mbongo o kene ko chana bank na longola mbongo na nga na plafond po ko banga pele msu ndako ekozika na kufi Calais. On s'en dit, belle. Ah, ça va, qui nous a marqué? Il a mon calme, vraiment. Ah bon, d'ailleurs, tu peux pas binoter un arrêt. Il y a solo. Et pas bisous, plus de Zara Sukunate. Do Oza Sukunate. Il calme, Zara Sukunate. Oh, na longwa ngai, bon, ba piston n'est pas grande sœur nanga de médecine Makenja. Moi, ça papa dit l'onolé, en France. Na teka nga teka ba maputa na beach. Normalement nga grossiste ya bapan. Moi te na boma mabala bongo kala. Mabala ba Serge ya mabala ba ya ba charge. Mobala pesa moi ça ta sans faté. Asala ka projet. Maman obi ya minene komela ye. Banque kufa. A perdre tout. A perdre tout. Ngati avant d'aller là ba tata ki mobala bomba bomba na banque, tu t'imagines. Qui na soufaka na bokolela ka mwana Hervé wanga na miso mobali na o a préféré moi fille mo bazwa na libanda kuma ko vivre na fille yango fille mo santo azem sa fille wana te fille wana so zemi mama na ebisi o fille wana ke na ko vanda kuna libanda mama fille wana azaki ba ngengise ka boy na ndakutanga koti amo vivre nga na mona ki ata sa fois le ba pesa ka ete mama ngakutu biela bimana mabolo makolonize minini yena zemi azonge pala bango retour ngape nakomisa nzambe nga nakabana na Pierron nde ayesa bino na divorce mais na azongisa motema nsima au fil du temps mbango komo kosampire mo akomo okinda bawenze ye mo namometisa niveau wana kona koka na nga te nga lobana na nzuka ndako libala te esimbaka te vi na mobimesa wana esimba te koma mbali azochanger te aosampire nde na mabe na ekotika ye avant na tika Pierrot yango basimba kisi to mina simba kisi te Pierrot mbongo nyonso azwaka atia na bilamba kifunda bilamba salite atia na se ya kiti nape na yebana nga tinga monika naomomona bankusi bakongo kita naomonga ndako solo napanzapana ndako boye monika nde eza mosala ndako nkoko naboki na mpe biloko wana fu mama nzoka nde économie Pierrot nyonso abombala na kati ya ndako abombala na kati ya kifunda oche pe kiti bato bazovandela oyebi te ke nde bato bazovandela oyo to bato vandelaka efinanaka nde mpona tiaka yango bianga bi oza ekolo non mapa aza soki ça vaut même pas la peine maman na ngai obwaka mbongo nyonso na fulu ekenda nabwaka na fulu nga kuna linga na mibimela nga moko mais to nabwaki alibere nga esinga tikelanga ndako na nga bi gloire à Dieu natika moto bengani ngai aya maman attendez naza asenga pardon 100 000 fois ozonga raté pour mabala ozonga te maman raté na préféré na nga relation maintenant place naza na nga na tcha na mutu na ngaki na sa na ngablo na maquillage na mituni nga bien ovandi pena na mobali mo boye bonga kuta zaki azana ngote économie eza mabe te économie to ko sankisa na biso yo tchenga na tcheto osala ba idée mais yo zo misela makambu yo monga na yebaka te tati na niveau ya bomba mbongo na kifundo ocha na kiti siko nzambe pe mutasalaki ye bongo moni Serge bango mibale nzambe mutafuti bango Serge fallait ka banque wana elimwa maman omoni kolakisa motu bulletin de paye eza kopesa mbongo nyonso te mona te baprojet nini toosalela papa motu eza yo moko omoni so toza mitumi bale baloba mosep moko eboma asilité tosangisi mayele tozwa oyo tosali libo tosali libo oyo mpe tozwi totie na banque donc biso tovivre présent te mpo tozela Jésus viendra to tozela projet maman moi je t'invite so oza no na mposa coiffure wana mposa maquillage oyeno na salon na nga nasala salon na oui god what nazaka na sinkina na banda non ya vraiment non ya c'est pour ça besoin ba panne au signaler nga kaka do mama nyonso ya sika même ba super wax na yo tekela makambo na bosana na ye awo passer moko na ndako etage wana na pesa ke maputa ya zwaka pe ebele après ce moment na yo zwa nga mbongo nda benga nga na ya ozambo d'accord ngapena kino na mona
Yanga bateau bayaki non a maquillé bango. En tout cas, Naomi, je suis très contente. Pourquoi parce qu'on adresse à salon? Non, ya. Merci beaucoup. Non, ya vraiment. Soit qu'il y a une page là, beauty au monde. Ah non, beauty hein. Au Betika Naomi ngolé là. Instagram au monde na nyonso na beauty. Naomi peut télé la rango quoi, bi dans bébé jamais. Maman jamais na bébé. Ma chérie, je suis très contente bye hein. Merci beaucoup OK. Maman. Oh man, c'est bien son passe. Nzambe okojonga mboka yo moko ngai nakokende na yo te iyoko aza na lopango amorosa aza na lopango ngai nakojonga na yo te bana na ngai nazotika na bango omoni ndenge Jeremi akende kovanda epa moninga na ye mpona yo moto mabe kende nzela na yo oyaka ye akende nzela na ye nzambe na yo tokaboni tokokende mboka na yo te otika ye motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambake miteme bikite Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu Ikisana numitema esalela bato mabe te Pambate miteme bikite basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te miteme bikite bikisana nu mitema ya bato bikisa mitema ya bakristo Ikisana nu mitema ya bato Naleli motema moteme bikite Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi Oyo biso bakongole tobengaka 207 Ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo Pambati miteme bikite basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo bamba awo pambati miteme bikite uzawa
mabaku mingi Yesu pambate mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kuzongisa bamen kasi na kati ya motema motei azaki pambate moteme bikite motuna na nga na nyamemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pambate miteme biki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia basusu batika losambo basusu babosana pero ya pamboyo nini misala ya basakoli ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze motema na yo batela yango mpo na nkolo eza esika nkolo akofanda eza esika ya bondoki te mote yoka maloba ozobimisela bana na yo yolingi kaka yozala malamu bana na yo te eza misala ya motema papa bongwana